Macaro, alors il va balle là, tu. Et au bout de ta Nini? Au bout de ta vacances. Moi, on a déjà 2 enfants. Eh! Ouais. Tu bout ta cœur? Nabota makasi. Tu alors on pété. Tu bout ta cœur? Nabota makasi. Tu alors on pété. Ngana ko peksa mutelo ba malamu nanga. Na pesa pete mutalo ba mabe nanga. Naza déjà homme public. Oye ba ke na ranki na bino. Na complot oye sama pona mso RBC si là. Ba bazo défendre Dina na Bazali, ba bazo défendre Bekam Bazali, ba bazo défendre Ixil Bazali. Garantie à place au kako na maison awa. J'ai fait 11e année en haut. Garantie qu'à la place na tia awa. Peut-être que ça pris à mutu comme mutu mo temps. Tu vois maintenant. Tout ça comme makasi félicitations SB, félicitations à la Bissalu. Na makambo ba conflit oyo et les kanakati ya monde na biso na YouTube. Boye bango eza na bateau bazo profiter nango. Ba yebi dinana o ya pesa impression na TV mais ba yebi Nadine mavinga te. Bah les lesbiennes bah comme belé, c'est vrai. Naebi te parce qu'on a vie privée à mon tout. Pourquoi tu es l'ognassé Davina? Pourquoi tu es l'ognassé Davina? Pourquoi tu es l'ognassé Davina? Parce que par hasard. Davina, juste comme ça. C'est ça. Tu as vie privée à mon tout. Fimoko ana Congo, a pese mbongo pas finga kaoli na makambo kaoli na sala ate. Parce que mon Dieu waka musalo e baby metika osala ngo. Tika osala yango ngana lo bake musala o ça évolue. Et loko o esali biso to évoluer sur plus eza YouTube. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde, c'est votre frère Dieu merci Mbadinga. Nous avons toujours 100% vérité, la émission où nous avons fait sa actualité dans le temps réel, nous avons une difficulté à recevoir information dans l'émission où l'équipe Mobimba se mettre d'accord et on fait sa information. Merci de la confiance, nous avons tant que vous avez appel, nous avons message, ça montre qu'on est toujours en collaboration et tout travailler toujours ensemble. Merci à toute l'équipe technique, au Lilo Bomouna Sodi, dans Simbading Azawana, grâce à Bangola, je vois Christian Goy, grâce à lui qui est au monde à l'image qui est comme Melabino, merci beaucoup. Pourquoi pas un sponsor officiel? Il y a 100% Star là, je vois lui parmi les prêtres, il était déjà prêtre et il resterait toujours prêtre qui s'appelle mon vieux Aristote Ntoa. On a Aristote Ntoa, tout le monde a une fondation Aristote Ntoa. Yo oza libanda, oza na besoin, oza la action mon corps ou osunga bande ko na yo tika na mboka endroit malamu ya kotinda ou ya reposer pierre na yo ko lobby nzamba tuno sala ina mokili ba préveza la oza na façon ya kosamba fondation eza moko fondation Aristote Ntoa. Oh lelo merci beaucoup na confiance wana oza merci na Dieu merci Mbadinga. Pourquoi pas na sponsor ya Dieu merci Mbadinga wana tika ngate wana ni Badega Schengen 5 étoiles en direct à France wana sans oublier Patricia Castanet la française. Balbi mutu mwinyo na comment les Patricia Castanet la française. Pourquoi pas na une dame? Si nous avons une fierté aujourd'hui à France, là je vois Fallon Chirlène et Longa appel code. Merci beaucoup, merci à Dynamo Kabemba, la belle femme, lui c'est la lion. Merci beaucoup de notre Lobawa. Actualité faire obligé tous à la toujours dans le monde du cinéma. Bon moi après monsieur Belé to yambi tous à toujours na zabo comme on va dire à l'anti groupe Sinak bo ndenge nini parce que actualité ça il faut lobela ngala ba na zo point de vue ya partout ndako na ozwa na okamara na mukuma côté merci na Belinda actrice comédienne ya groupe Sinak ya présent Caleb Tukeba na que je salue na bi que yo oyo linga Dieu merci mbadi nous na ba question à poser présent Caleb opportunité yango lundi na 14h to zana na inde 3 na pona retourner tinda question na yo benga salama Kamunyo so Dieu merci Mbadinga comme ça vraiment la question n'est pas présent Caleb pour Ibsinga Mbadinga nana maramba maintenant le bon kai pa na yo merci beaucoup na présent Caleb na considération wana lelo oyo ne na toba naza toujours na groupe Sinak na moko wa sali plus de 20 ans na groupe Sinak wala nani Caroline Ikwa na yende to no bi Caroline Ikwa Dynamo Kabemba sepela bi na sepela kana diyo na bino wana et ça la vraiment bien bo so na tema bo expliquer na yende ta équipe mon batojaki bo ya rozana ye to solo lebele to yeba nini s'est passé na cinéma cinéma ya envia ki kala abanda sam salango aja toujours décis ou aza toujours aimé na msalango parce que tout le monde est qui est la vérité. Tant on a autour le bas Caroline Ikwa, ce qui réalisateur n'a même langage nanga
tozonga non na régie. Merci beaucoup. Nous avons prononcé comme Awa, Madame Caro, peut-être nous avons prononcé comme bien pour tous les comme Baksamara. Qui est Madame Caroline? Madame Caroline, Caroline, on est un prénom ou un personnage. Oh, on a joué à Kaita qui est artiste. Vraiment, on a Betty Ikwa. Betty Botamba Ikwa. Donc, on a prénom Nanga. Actrice comédienne. Je suis actrice comédienne. J'évolue chez le président Caleb au groupe Sinac. Président Caleb Toukebana. Groupe Sinac. Ça fait combien de temps que nous avons le groupe Sinac? Ça fait 21 ans aujourd'hui, jour pour jour, depuis 99. Madame Kara, vous appelez dans le cinéma? Ouais, pourquoi pas? Bazar. Madame Caro, Azaka, bon, na yapina ming Maman Betty, Madame Brana fait touya na Madame Caro, Maman Betty, 21 ans déjà, si je ne trompe pas, depuis 1999. Oui. Au Komaka fanatique ya cinéma, nani o ya pesaka appétit ou ya pesaka idée wana ya kota na monde ya cinéma. Bon, si on a vu que tu as pesaka idée, on a ou appétit, ou appétit pe, on a appelé sous na kosi. Parce que ngana envie un groupe mon côté, manda tal na ba théâtre. Azaki na 99 si le solo ngoli 21 ans na 4 tanga c'est que nazaki no élève. Nazotanga, je me souviens encore j'étais en deuxième CO et na kota Sinac. Donc ezaki président d'aller ko solliciter biso bandimi, il y a pasteur Denis Les. Parce qu'à l'époque pasteur Denis allait côté ya Batou, na ba film ba nigérien. Et il y a outil nigérien yé ndawi non mutu na ko solliciter pour na ça ba film parce que ayaki état que scénariste atangela ko na Nigeria. OK. Ndai ko solliciter pasteur Denis Les en plein culte ne ba communiquer ba pesa en église, ba pesi communiquer ndé toza na ndeko na biso moko boye bienvenue Toukebana auti Nigeria aye awanya ça ba film ba karashika. Ba oyo bazana beso ba tourner ba film wana ba kende ko pesa kombo azawa papa atelema papa bienvenue Toukebana atelema ki place azali so cute silbo ke kokuta na naye bo pesa ba kombo. Donc c'était comme ça. Ngamoko nazaki na pe mwana muke na tali na oka kika ka éthique moko yelinga ka ba film ba karashika seconde dans tala ba chukuma na ba chukuri. Donc pesinga pe posa moko boye. Posa moyelenga ka mbala mo après communiquer wana. Avant ça n'arrive même pas que dans ça théâtre. Nina kende ko pesa kombo nanga. Mais président mona kinga papa pesi kombo ba to kuta na commune ya Lemba. To kuta commune ya Lemba ba pesinga test ba testenga na sala kyango tellement kitoko. Alobi to ko zobo ete posa mwana mukie. Faut to kuta na ba parents na yo. Donc na pas quoi na ba sala recrutement nazaki la selle oh le président Kenda qui tient en ndako parce que nazaki mwana mukie parmi équipe nyo soto zaki wana na ndako ye na ya Silva Silva et puis na ngamoko toye ko ya na ndako aye ko senga permission mais c'était pas facile mais jusqu'à ce que ba ko zima kena ça théâtre. C'était pas facile, on a senti que Madame Caro, sagesse et intelligence, c'est un mot canaillé. Koko Koloba c'est bien bon. On a 21 ans qui est dans le cinéma lelo. On vient à monter na télévision, ça y est au moins dans la classe. Mais au côté déjà na carte ya msalango, on a la façon à expliquer. On a parmi les 5 premiers ou le premier au bazar qui retenu na groupe Sinac. Oui, et là au groupe Sinac. T'es pas sûr que tu as sur la 99, tu as sur la Sinarne. Cinéma Arche de Noé. Na 2001, elle a kabwana pasteur Denis Les, ndé e okoma na Sinac, cinéma arc-en-ciel. Na 2001 wana ba Thérèse Dana na ba ekoya, ba Julien Kabango aza vice-président ba ekoya. Non, biso zaki ba antimoko fidèle. Totika la kina na Arche de Noé. To kena na président Caleb. Madame, voilà mon ni langa zano à l'aise. Bien. Président Caleb tang bon, on peut dire quoi, ba recruter yo en tant que sœur en Christ. Au côté d'un groupe. Na groupe oui. Aux en église, aux appels un groupe théâtral. Oui. L'autre bien ba groupe cinéma. Dans cette époque, il y a Thérèse Azaki na yete. Azalaki te. C'est ça. Ba Julien Bazalaki te tozaki na ba Jemima, maman Jemima o aza marraine nanga. Moi ça papa Moïse Matuta, tozaki na yete, tozaki na Silva. Tozaki na ndina kinda ngola mama Tere mama Charlène Benz yepe tozala na et pas ndo prier pas pasteur Denis Les na famille ba Betty Mukuna famille Mukuna moko banda ko prier pe na Arche de Noé
de tozala na bango à l'époque na famille Kanda o na moni ya joli Kanda wazana nu ya na nga ya kati a conseiller nga makasi famille Kanda Mobimba chez la Kanda kutu tozana epé tote ko tuene ba biloko ya Caroline iko télévision bas tozala kana bango na Sinarne. Donc c'est ça. C'est Madame Caroline. Merci na Bijou Mabaya balobi, merci beaucoup na salon Caroline Ikwa. Place au monde que Dieu merci mbadinga lelo à sa l'émission. Surtout ça une autorisation na ye wana na Nigeria na biso mauvais ilunga balobi kanda mais na msala na facilité à comprendre. Merci à toi et merci à Flore Maya. Je l'ai dit Flore Maya. Balobi mewa tika moi na été. Merci beaucoup na confiance wana. Madame Caro, groupe Amunene, les lots à ming, permettre à biso peut-être de ming na Sinar. Pas de problème. Wana nda kuna nga identité na ngate. Les lots au Kenda inate. Ouais. Mais aux arts pembeni ya moto ya tangela pe musalango. Ouais. Au gagnant et belé, je peux dire que les lots pas na bino za quoi iné. Oyo ba bozanango. Flore Mayo zo déranger comprendre mon pépé wana déranger micro. Pour comprendre tout ça na salon ba nito kokate. Nini, Madame Caro a poussé Sabiso Lelo, auto-retenu. Nous avons combien de sortes de théâtre ici chez nous? Ici chez nous, le théâtre est nous. Tant que bien théâtre, c'est quelque chose qui se fait dans la salle. Dans la salle. Au bout de ça, il y a théâtre, il y a art dramatique. Et tout ça, la théâtre, vous comprenez? Théâtre, il y a la salle, ozo incarner rôle. Ce qui va dire, ils ont incarné le imaginaire. Vous allez créer salon, pour créer. Tout se fait dans le salon. Balabala et salamawana. C'est ça le théâtre. C'est ça que ça art dramatique et art théâtre. C'est ça. Le lot, ils ont théâtre été autre. Comment on a le la télévision, on a ordinateur partout au monde. On a la faille na bino ou batala Madame Caroline. Artiste basé belé ou actrice comédienne. Mais mutu na mutera na particulier na ye ngala sala ka cinéma ngala sala ka théâtre ngala za artiste humoriste d'une même pays ba différence wana pour être humoriste il faut tout monde na ye na msana na rôle nini pour to ba wa za muta sala ka cinéma il faut to ye ba ye na msana ye au sala et on expliquer biso que cinéma o moni o sala boy au sala cinéma o moni sala boy quand bien même que naza humoriste était mais je peux aussi expliquer parce que ça quatre oui humoriste eza mutu oyo asekisaka pas ça la comédie nyoso ozo mana munoko na eza pour apporter sourire na mutu azotala ye c'est ça vous comprenez humoriste a ko sala one man show alors ça na salle monsieur à 50 personnes 50 000 yé mon copie à faire sourire bango ndete ko tanga papa et sobe asa humoriste papa c'est asa humoriste alors ndé bato ko nga sala ka cinéma nga la sala ka nini nga sala ka film personnage oyo muto sala ka cinéma o ko incarné na longwe Caroline Boué Betty Boué na komi soit une grande dame avec des enfants. Nous avons incarné rôle moko boé ou eza vie na ngate. C'est ça. Na koto na kati ya cinéma, c'est ça. De eza différent na humoriste parce que cinéma eza la séquence au bano filmer mutu en dehors ya kati ya ndako. Bako zonga na balabala, bako zonga na aéroport partout. Ça se fait partout. Donc c'est ça. Merci à toi, Amirai Masaka, Armelo, en direct à Londres. Je viens de le dire et je confirme. Mirai Masaka, Armelo, Nakata Londres. Madame Caro, on a fait tout le monde raison. On a tous allé la calamité, on a tourné, on a dit maman na bomo na mi bomba. Azama yele golera bateau bino mona mayele. Merci à toi, Ansiluzolo. On a compris que mais tu auras des problèmes avec tes questions hein. Na mutu mususu aye azana connaissance oté en tout cas bokata pendi émission. Il y a des questions que non personne qui pose à ça. Non, ça va. Moutunion parce que non mon a ba vidéo monsieur ba séquence il y a bande konabiso par manque à savoir à le belo komoko le comme mon cœur. Mais na ko pesa yo conseil ko kata parti oté. Non. Ce qui oyambi eza teza signe moi mon cœur. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Au poser la question, le quoi on a vu que se défendre, je me défends. Ce qui est arrivé que ko kata parti na oté. Ce qui est arrivé que oyambi mutumoko oyo azana connaissance on a zana ngote s'il vous plaît ezelo komoko bo montaka yango cameraman na yo akokata yango au reprendre des questions ce qui s'agit à expliquer o expliquer
oyo ba téléspectateur ba koyeba te ko expliquer ki zala na sagesse wana ko expliquer mutu omoni ezate ezala te ke ezala kwa avantage na yo opesi 0 kwa yo batala yo comme avantage à émission na yo ça c'est vraiment mabe eza ko rabaisser invité c'est pas bien puis ata émission na so ezaki na o mutu so tala ngo amona ke okiti parce que olingi o rabaisser grandeur ya mutu moko to ko ya minga na kiti no oyo eza pona o faire descendre na te ya pona o ramener nga pona ba fan ba talanga bazala ba prendre quelque chose alors ceux qui par erreur muta répondre au mabe émission on date aux autres la boy oza capacité va non couper au quatre maman réponse pesi ezala te na question à poser répondre nga boy zala ne lokwana vous comprenez et comme matisa yo bon moi que ah ouais na bato moko baza mitu bien fait mais ce qu'on koyamba erreur ya mutu otiki pe le kabongo yona cameraman bo seki yona sa mitema bo tiki le kabongo parti au pende yango to c'est la base émission yaya au faire de son ton émission ezate pour na eta OK parce que eza ja témoignage na za émission moko na landa ngo souvent na landa kango mingi na landi eloko moko opposé nga awa na landa ngo e salamaki alors comme le quoi sujet moko mon cori OK, à éviter qu'il y a rabaissé parce que tu vas commenter bazolo ba non. Ozaki na capacité à kokata on montage. Pourquoi les questions? Pour gagner nini? Buzz. Non, wana o humilier mutu, mais ça pour autant que yo moko peut se faire humilier. Donc c'était entre parenthèses, bokata ngote. Merci madame Caroline, conseiller PN à TV. Christian Ngoyi. Au senti que tant au monteur moko mbadinga zaraté landela bado mususu et ça peut fierté na mo réalisateur émission merci maman na français et bino pe ba invité na biso bo permettre à biso ce qui remarque ça en dehors ya caméra bondi marango et ça bien yo za na mutema wana ozala mutu wana yo réfléchir te muta ayeba kana sima mutu bondi marema mais mutu mususu soki osali yango o manquer respect. Ouais, ça va. Na autre ça émission mon papa Serge. Même question à poser que à ba théâtre. Montréal azaki wana amone comme monsieur Kendaki et na joké lo mon amour. Oui. Tant on a posé au moins que na l'équipe danga parce que j'ai trouvé que na autre ya ma collègue no bi mutu wana question au sommet. En tout cas on a posé yango demandé par Anseluzolo. Je parle ça à la télé. Mon frère. Parce qu'il a bien Il défendu. y a bien un motema, il y a bien un motema. Donc mon frère. Oui, Aïbsinga Bimbadinga a répondre aux questions bien pour y aller na maman. Ouais. Donc Azaki nanga wana ezai kaka to solo la parole. Nena tu koloba lelo madame Caroline groupe Snack groupe amnene auto tangawa ba mama Teresa ba bato lelo so to tanga ba actrice na mboka na biso ba bato ya compter pour ba sala musalo emona et ba continuer ko sala. Lelo so tali cinéma na biso cinéma oyo sali 21 ans na groupe pesa groupe abata mayele tango yo ukotaki omona pe ba obaza osala ngo na ba époque wana ezaka na niveau ya likolo ou ekomi koluka kokita non seulement la ko jouer mais na ba façon d'être na bino moko ba actrice comédienne premièrement na bana basi na mboka na biso. Non, moi je vois que ça évolue. Donc on peut na koloba ku te ke ya musala nanga so zo évoluer te seke na nganga za suna kati na ngote parce que mutu wa ka musalo e baby tika osala ngo tika osala yango ngana lo bake musala o ça évolue eloko o esali biso to évoluer sous plus eza YouTube mutu surtout alingi à apparaître alors tant tel muninga à apparaître na sous na kiti oyo c'est ça ngalo ko ça n'est pas apparaître la kit o wana te même plus mieux que o kawoni avant de la qui c'est ça ezolo ko so avancer biso concurrence moko loyale ce qui est à déloyal wana eza mabe mais concurrence eza que na mona ki badinga ça qui na la coste et vendre ça qui est bien ngas ko na luka ya pembete na ko luka ya rouge omoni na bakisa ngo 1+ na kala ezaka ke Sina kezaka groupe moko o baza qui a référence wana oloba yango ezaki a référence Sina balobaka français nga za ba femme mususu boye akobanda nga pe na français boye français o mona pe ke muto débrouiller français au moni pe ka eba nelinga maman ke na sona Caroline ba groupe Sina baloba français moi pe azo bundana quand il avait quand o mo pe ke muto bundana mais so côté lingala ya nenga ko démarrer ba question. On comprend que à ce qu'on a standing moko boya batmo balba français. C'est ça groupe Sinak. Et que na ni moko boya banda kwa bien.
groupe Sinac ba jouer banda quoi bien basa ba site bien ba balinga osaba français ezaka propre ezaki eloko moko Sinac ezaki n'importe que biso to jouer ki wana ezaki pe na bato na ko sala bon mais ezapé ba groupe oyo et ramenaki monde na bango de vie par rapport ya Sinac ah bon pour comment osala net Sinac ba comment luka banda quoi bien et comment que le quoi référence c'est ça. Oh, les alara sous référence. Oh, les sous référence par rapport. Mais c'est ça que tu venais de dire. Les alara locaux là. Les alara référence peut dire la référence bon. Est-ce que Sinac le comment na lobby bien, na lobby bien. Na lobby ezalaka référence parce que tous sont en obina ça différence non. Il y a époque wana na lelo. Il y en a bi Sinac. Tozalaka référence par rapport à l'époque wana. Tozala banda quoi bien. Tu joues en français. Beaucoup ça peut ma publicité dans le cinéma. Oui, lelo oyo batu, batia qui Sinac comme référence. Et à tes que référence on est ici là, Sinac on joue en d'accord mais non. Référence on a éthique là mais batu ba c'est référent quand la référence wana pour na ba ça la mieux. Yango pe le tozo mona. Ba Sinac ba film na biso et comme beaucoup plus propriété. Beaucoup plus mutali nga susute azwa mandef moka tie soki ba elle a sapé que awa jeune a tie fazu kala so tie na mutu ou bien azui a kosili bumuka lukuta non ça se fait plus au moins mutu ba tiane moniere na bien mais à se décorer puis au moins la décoration ya lelo na ozaki kala c'est différent c'est ça évolue tozongi simate tozo évoluer tozongi simate tozo voler na msala biso merci beaucoup na madame Caroline vous sentir que on a aussi capé na moi stagiaire spéné bi mais là ça pena que formation ezala bien na ngambo wana to lo ba formation ezala ngwa ya koloba botak na vraiment biso mingi te o madinga ono se lo bezala on te ke kimsa mo ba question de token madame Caro nazaka mingi na groupe sina bobimisi bana ebele nous avons Dinana nous avons Belinda ce sont des stars hein? Je peux dire Yaya ou pas Yaya Basta Bazara Bango Bongo. Nous avons Madame Caroline et nous avons Sarah. Il y a plusieurs gens au Boza Mingba Basina Group. Et ça la binonde ngeni. Pas Caroline Enaka, Dina Enaka, Sarah Enaka, Belinda Enaka. Mais autant pena mutumo pena avant d'appeler na groupe nous Enaka te bino bataka botelemi. Il pena kota kale. Ayara na carte. Et pas la bino ça la mara. Ah, et ça va par rapport à quoi? Parce que car ils ont moyen de déplacement. Car ils ont moyen de déplacement. Car ils ont moyen de déplacement. Ce que est dans car, ce que est dans groupe wana, ba pesa kande batu ba car. Moi ce que tu as par rapport à ancienneté. OK. Ben na nga sombe les voitures na yo yebito ko jalouser te. Ngana sombe les voitures na nga o yebito ko jalouser ngate. Ce que est dans groupe Sinac ba sombe la ba voiture. Ba tali que non Sarah aye na simaya makuba kuba. Comment Sarah ça la mutu comment kuba ça la mutu kate par exemple. Là moi on connaît présent parce que dans la liste il fallait banana bateau ancien. Mais Sarah a une activité na ye kimora azana boutique na zandu akenda ba Chine azana ba fulu na biloko na mutu pona aluka vi na en dehors ya Sinac. So ka sobi voiture na pe et dakina ba déplacement. Boko ke non yé penya muta ya kalaza carte et puis mutu lo teka mutu ata mama kolo ngala mona ça na bassesse. À niveau très bas parce que ça moyenne zéro. Na ba pays mususu voiture eza moyenne zéro. Nde na sala batu na salon a penja muta salon a garer voiture ne kuna eko sala musala. Asisi a zongi. Parce que ça moyen de déplacement. Si ko comme pour na a na biso ezaka so muta comme na voiture ezaka komi na mbongo ebele. C'est ça. Eza c'est comme mentalité nde batu pa memelango. Mutu mso roza pena ba embouteillage on a mona pena boss mo pena ba embouteillage na mulikolo a moto. Na papier pe oh boss de boss oh Caroline et moko si ko mutu so mona ya muta passe non abi embouteillage mama embouteillage pena comme na ville na RTL donc na tel déjà embouteillage à Tibango moi ezate amati moto si ko o seka moto mata moto c'est niveau ça se trouve ici question tuninga eza a donc eza passe pour convaincre mutu wa yebi ti lelo que voiture eza luxe eza passe pour convaincre. Mais Batebele va comprendre que voiture est à un niveau très bas, il y a débat. Si je parle de voiture, ce n'est pas pour rien. Si vous avez un comment vous bouteille côté la madame Kawa là déjà. Il faut noter que madame Kawa côté là on est à Sikawa ça on a téléméli.
na regagner pe na débat. De l'autre au monde mingi na monde na bino ya cinéma, bino basi, c'est total YouTube. On vient de parler de YouTube. On sentit que YouTube lelo onde et comme ko luka lokola e bebi sa ba réputation oyo to zaka nango avant parce que par exemple au monde maman Belinda, tu vas voir madame Dinana, au monde madame Caroline. Tangu baza ba télémaranare, baza ki bien, baza pika na succès mais bandaka boko tsa ba 4 pinets. Moi Rose a pas les cas et il y a TX akabela qui c'est comme ça que je l'ai dit. C'est terre niveau très bas, c'est terre à terre. TX wana avant wana, ils avaient mis tout comme bima baka. Ebe Kula. Kula c'est Kula bimaka. Ngana yebi ambassadeur vote singa à l'époque dans notre coiffé madame nae. Anniversaire Penyabo et Q la Penyabo a décoré. On a habité sur Bazar toujours ensemble, mais ça m'a venu en tête. On a cité Combo. C'est qu'on a Q, le lot où on a cassé Q la lancelate. Bah Kofi, bah c'est là on va clip. Vanité de vanité, papa. Poser une question et faire avancer le cerveau nanga. Il y a bien matériel là, je vois c'est terre à terre. Non quand le bélangoté. Parce que moutou terre à terre. Au quand le bélangoté bien à côté. Nga le sous garantie à place au kako na maison awa. J'ai fait 11e année en haut. Garantie qu'à place na tia awa. Peut-être que cause a pris à mutu comme mutu mo otambo. Tu vois maintenant. Je savais pas. Et quand pris à mutu comme mutu otambo na ngo. Alors, si quoi aime sous na clé d'air, il y a texte mi sous na minute to so là. À sale accident. Oui. Na quand net to solution ko eza ba question moko za terre à terre. Parce que maison ils ont salon. Na 10 ans. Au moins qui permettre de faire que maison garantie na on peut consommer on peut carte. C'est ça. Siko naza na mon côté. Te on a lobby. Yango siko yo au moins que biloko misusu wana balobela ate. Ozaki na inauguration terrasse na restaurant terrasse dépôt. Balobela ka te. C'est que mission bimisé. Au moins ni balobela ka yango te siko yo. Soki ozolobela ngo e personne dire to pesa ngo valeur kilo. Non. Tex bat baza fait la jet privé. Artiste nigérien comme na jet privé. On revient maintenant, merci madame Caroline. Tout le belangote, makambo lo belese belé aya. Merci. To kama makala mi tukate. Oui. Merci makambo lo belese belé to ya wana. Merci na Clarisse Matombe sa mokondi na kati États-Unis d'Amérique na mobali na ye maître avocat Yannick Kiwidi. Pourquoi pas na ingénieur Emile Louvik na mwasi na ye Gloria Muniampala. Maman pasteur Astrid Moleng en États-Unis d'Amérique wana. Merci beaucoup aux ala toujours na Dieu merci international Jos Lomain sa na kati Angola. Madame Caroline. Lelo na posaki o question na pambate. Bozanda ko oyo groupe oyo na rolo ba so tozamba exemple au pesa boza parmi les deux premiers. Groupe Snack mais kotala lelo bandeko na yo ba collègue na yo o sala na ba msala moko ba msusu ba boy kombo na bangi kotala na titre ba msusu o so nde na vaino amini to so na kaboy na badinga zaki na madame Caroline ba so la ki boy pona kombo mutu boy et comme ko créer c'est pour cela na lobaki makamami tuka ezaki simplement pona na ia awa c'est pas pour rien à cet akango nyonso ranking on est uta na bien matériel parce que yo tambola na car bien mbadinga zalaka na vélo mbadinga zalaka na transport maintenant je le dis je les preuves que ranking wana ezouta ba bien matériel selon à dire na bino ba actrice comédienne interprétation na bino oya lobaki boye ya koma boye c'est pour cela que je l'ai dit le loko tala na ke kamba la moko Montréal au sunganga na régie pour azora façon ken kotala lelo Excel Péchan na ndeko na ye na bandara mingi nanu na oya za moko ya groupe na bino madame Dinana na ba tournage ka ndenge ezalaka ba bengi mo ate na oya bo interprétation bi mai mabe lelo est créé si l'abissal na Excel Péchan ranking biso to ebaki et si là ils sont sous les plus graves le monde a bandaki ma bien matériel lelo on a msana biso boza bateau déjà bosali ba non ba kombo ya minene na mboka na biso nous avons besoin de tout ça comme ba ranking ou toi on a besoin ya msana binonde niveau emata pour ceux qui question de comment moulai surtout madame Caro moi qui moi comprendre que question non et qui moulai au personne na réponse en même temps na poser question na ina pesa aux appels na temps na yo expliquer na ba façon de nous expliquer na ba paramètres pourquoi je l'ai dit ça. Et comment ça se sonne? Le madame Caro star amène à boka na biso Excel Péchan star amène à boka na biso ndé mona sila bisano mais so te na bino nyonso muta ko sata 1 million de vies azate mais to miganga basta et nous avons besoin
Tout à fait, film nigérienne, abimisi film de Madame Karo a bêté na YouTube. Il y a bon, 1 million. C'est ça que nous attendons. Comparaison wana, il y a 1 million wana. Ba artiste nigérien. Ba passer na ba conflit moko énorme. Ba passer na ba répit. Moi si ko na minute oyo, na komo mo na penda. Na komo na siko ke to komo kuma ba star. Comment ça? Star a la réputation te. Merci. Ouais. Si ko penda to komo kuma ba star. O ba loba pona ini edo. Po ini edo le lo comme 1 million de vies. Est-ce que bilo boye bien? Est-ce que bilo boye? Po le na comment mo comparer kaka lelo oyo nani bo say ba 1 million de vies te bozo mi matisa. Non. To bani YouTube bango kan. SB et c'est combien d'années na YouTube? Toza ko makasi félicitations SB, félicitations à Sila Bissalo, félicitations à Dinana, félicitations à Caroline, félicitations à Bellevue TV. Et les autres, Barcelone, tous les autres, coquettes. Tout ça, même pas, Nigérien, ça, combien d'années dans YouTube? Pour les lots, on a une chaîne moko, ils ont renommé mondialement, il y a un festival, si la Bissau, dans une semaine, ça déjà 200 000 vies. Une semaine, 200 000. Pour un débutante, donc, vas-y, coup de chapeau. C'est que l'équipe nigérienne, il y a une année, il y a YouTube, ça va combien de vies? Et vous savez, ça ne même pas 10 000 vies. Bah, un an à Bango, na YouTube, vous savez, ça atteint 50 000 vies. Mais il faut qu'on félicite Baninga. Bango, baza ko oumela na kata YouTube. Biso toye avant. De bon look, biso bateau to sang en concurrence. C'est pour ça que vous avez amené des polémiques. Polémique là, ça n'a rien. On est polémique parce que tozo yé bandeti. Kwa mutu moko lelo oyo, so amoni kende te mission et se péliciter. Encore le capé film au Congo, après c'est bon, quoi film à Caroline à Macambo, Caroline à Salati. Encore quand tu vois même la vie privée à Caroline, le bas mobile à Salabo, le bas, moi na Sali, le bas, pour na kaka, et bon ma carrière n'a pas na akitisanga. Ok, pour na comme grand, na Bible le but que l'humilité précède la gloire. Ceux qui ont celle comme pour humilier nga, yeba ngozo préparer gloire nanga. Je n'ai rien à foutre. Au moni. Ça n'a un problème. Il y a un peu de préparer humiliation à Moutou. Il y a préparer gloire à Moutou. Na makambo ba conflit oyo et les kanakati ya monde na biso na YouTube. Boye bango eza na bateau bazo profiter nango. Eza profit pour na bango. Na minute oyo. Question de Zaki Moulay. O Kim Sanga Maloba. J'ai pas oublié. O Kim Sanga moi aussi je peux oublier. Poser mais il y a pas que la bosse déjà. La bosse poser mais loba mais il y a bango na continuer cette émission de ngana sala te parce que o Kim Sanga pe Maloba. Pardon. Quel ozala wana? Autour loba wa bateau ba profiter na question ezaka mo bateau ba profiter o bateau biso ka wana. Baza bateau ya ndeyo ya cinéma ba bata cinéma. Mais c'est quoi ceux qui na continuer qui France na peut-être ngana tia réponse wana. C'est quoi Kim Sanga? Je me suis embrouillé. Opposé qui a question qui très large, qui moulaï. Mais il fallait na lukande na qui quoi kanga yango. Si on a quatre questions, il fallait yo osala makasi ya kozoba sous question. O garder OK, on a aussi ça, o ramasser siko. La réponse no pesa qui bo pesa qui bo. Maintenant là je me suis perdu. Tu évolues peut-être non, je me suis perdu. Donc poser question ou opposer. Je me suis perdu. Merci beaucoup au statique de tous les émissions madame Karo zonga to ngato to yeba kaka. Mais non zonga ka wana lelo no to loba wa to zonga loba question mususu. Bato ba bénéficier na ba ranking na bino ba star. Baza bato ya cinéma ou baza ba fan. Sikoyo bato oyo ba profiter nango eza bato oyo bazo se faire humilier. Bato bazo humilier bango. Ceux qui na makambo oyo ceux qui da sila bato bazo luka pona ba humilier sila ba bato ba tiele ba échelle pour amata. Ceux qui na 100 000 abonnés boye ba ke na ranking na bino na complot oyo samba pona monsieur rabaisser sila bozo ba kisele sous 100 000 abonnés sans le savoir. C'est comme ça na monde ya ba star ezalaka. Ceux qui bazo ba ngana ko peksa mutelo ba malamu nanga na pesa pete mutazo ba mabe nanga naza déjà homme public. Au moni na déjà mutu oya bato. Vous comprenez? Donc ndé naza boye ceux qui muta fini Caroline nabi ka fini Caroline a fini Betite. C'est ça. Parce que naza exposé. Au moni naza exposé. Mutu ayebinga te nga tata basisi ko beta Caroline kuta zaleka lo mbongo. E kubanda ko souffrir mwana wana ye kuta zaka bibela bela e banda ko souffrir. Na ba na ki ses abi ah
Caroline obo beta wana leka lombongo. Comment on est Caroline ko? Tiens, comment on est Betty? Oh, comment on est Betty te? Comment on est Caroline na yebia sa leka lombongo? Ata débat. Na mito Caroline na waza mbinza okenga na na mbinza. Omoni mutu soko beta aza ndenga zolaka Caroline na télévision ndenge Betty azalaka c'est deux personnes différentes. Donc ngana on a regardé pendant na ko défendre pour ba fingi Caroline non. Ce qui va toucher vie Caroline so avec que Caroline ndenga zana kutu avaba la botaka bala bisatu abota o ngana yebi keza bongote. Peut-être mutu akozala mutu so ayebinga akose défendre yango loko guerre wana esala ke e mata. Ba bazo défendre Dina na bazali. Baba zo défendre Beckham Bazali, Baba zo défendre Ixil Bazali, c'est ça. Yango ce qu'on défense na bango wana. Ce qui bazo bundana. Ce qui ils ont commandé nini. Mais ça pour autant yeba ke mutu oyo akozala kaka ikoluka basala humiliation na ye, ba yeba ke na débat oyo ye mutu ko profiter nango parce que place oyo ba luka ko humilier mutu, place gloire na ye zalaka. De à la langue ndeto yeba Souka ya conflit oyo, souka ya makambu oyo, qui avait raison, nanyangwa bimi tête haute, c'est ça. Merci beaucoup na Madame Yoyo, na ebi assistance nesanga bien vraiment na salon Caroline Wabi, mbadi na somo de ma poudre leki grâce na Madame Yoyo que je te salue. Madame Caro, tozara to sentir que façon expliquer les biso réalisateur sala nsindia to kente biso zango apla ma sala. Lelo oyo oza moto yo na baki ya na vérité wa moto yo obala déjà oza parmi bato babala bana mike na tele na monde na bino kotala ba collègue na yo ou ba fay na yo ba comme kosala ba fay na bino ya cinéma na ba collègue donc so comme ça encore ba échange de paroles na makambo etali ba vie privée par exemple ya za marié ya bota te c'est ça qui fait la star. Na tiko kuto koma suka la succès nani na ote c'est ça qui fait la star. Tant que vous makamona, tant que vous avez vérifié, vous avez si la zanane, vous avez dit na za koyeba na mutayeba na yango wana. Donc c'est ça. Tant que vous avez finga mutayeba, mais aza star te. Tant que vous star, aza mutayeba public. Faut pas l'obélaye. Ba l'obélaye. Dans le bon, dans le mauvais. Donc c'est ça. Et bon, tala ba fanatique na bino oyo ayebi yote, peut-être kana ba dire na bino ba star. Madame Caro on n'est pas marié. Mais Madame quand tu aurais comment bon, à moi 6 mois en France. Oui, Madame Caro, je reviens lesbienne. On le dit par contexte. Oui, c'est ça la façon on a Madame Caro mariée. Madame Caro peut-être Rose année que non respect dans bail dans table moi c'est dans pena mariée mais bon bien ça en balle moi en France. Moi suis bino actrice comédienne. Les loba fan ou bande on a bino moko ne boko mo so trop balèze bien yo za na monde wana ces gens là ils peuvent avoir Dieu merci na ebi que oyo presque ba question mingo poser nga ezaka juste ba rumeur question moko zo affirmer ezate alors malheureusement moi je fais pas attention aux rumeurs nga penda na tsaka ba attention na rumeur parce que baloba laisse parler les gens. Balobaka, balobi, ou femme mariée. Naebi ozo tourner tout autour ya baptiste moko bazo tanga bakomona bangwana. Oyebi bango. Yango siko eza ba rumeur. Te nabi oyebi pe baptiste wa. Na eza rumeur. Mais c'est ça je l'ai dit. Mais na kata rumeur na yo. Oui. Par rapport ba rumeur na yo ozo lukolo bisanga o eza vrai te. Alors le quoi pesa komona ngate muteza cité. Soko tuni que non, ndeko tu que non, ce qui va arriver que maman Caroline azalaka na mobile mo. Mais parle ba Caroline Azar triste, muto sous sa bête ali sola Caroline ka pona ba yo kaye. Ba mona ke ba Caroline ayebe. E musupona a humilier ka Caroline. Peut-être Caroline na Caroline baza confirmer ko baza ali pour moko ba compréhension moko boye. Loko la minute oyo YouTube ezo simba soko tielo ya muto ozi ba vie. Nde wana ba soko Caroline ndenge za boye kutu. Na yebi boye, na zongi si boye, na sali boye. Ngana betela bango bravo. Siko ba komi ko comprendre que toza ba star. Bravo. Tant déjà, comme il vie na bino, il y a ba rumeur. Parce que na makambo surtout ba lobby wana, et le mot te 80% à vie à Sila, 80% à vie à Dinana ezate. Ba yebi Dinana o appelle ça impression na TV, mais ba yebi Nadine ma fille gâtée. Qui est mère de 2 enfants, a beaucoup des enfants à nourrir, a na charge oyo, peut-être que mutumso a âge na ya sala ngote, peut artikala ko sala ngote.
mais ce qu'on monte au vendre pour ma bé à Caroline ce que ça pour na ai milienga ngana ko yebiso pardon sala na yo oui en tant que star tout ça non on dirait tu comprendre en côté émission les abattre ba comprendre mais ba o ba comprendre ba tika biso ba commentaire bon comprendre comment parce que nous avons encouragé le combat oh il fallait ba question il fallait le battre il fallait pas le baladi nana boy il fallait pas c'est quoi débat on a na kena ngote OK parce que na moi qui va comment comprendre que tout ça ba star tant bazo finga ini edo so mata muzuzo lutaye ba ini edo c'est qui na minute oyo ba baxeli ba dina na ba fan ba baxeli ba sila ba fan ba baxeli ba Sarah Masiala ba fan c'est comme ça être star tant yo finga ma bende nani yo star ba fingi yo moko l'équipe na all répondre que pourquoi ba finga yo comme ça biso ma bende yango wana c'est que non on comprend que cause star ba biso ke ba wa ba star yango ba comédien na ba star am so wote loko no mo ma star mutu tete ke wa pi star yango Caroline des star mais tant mutu ba kum ko lobelela yo na tonga le lokutu na lamuki ba yo ku ba sa ba témoin makambo ya chaîne yo mo za kati ya boîte yango c'est ça na cause la chaîne Caroline mais ça na bateau bazo gérer chaîne na okoza la te oza na chaîne Caroline na chaîne Caroline iko télévision na za na équipe bateau bazo gérer lenga chaîne c'est ça ndenga na vandi a makambo msu ba sala kuna na yebite lobi ba kotaka émission moko boye ya Farol Bitodi ba sala ba kotaka émission moko oh presse ayambaki émission ngo eza tout à l'heure eza kutu na chaîne nga na minute oyo na comporter na lamuki na kuti ba pele belé ya libanda ngabi ba pele belé boye et ça ma songa à salle émission c'est ça pour ba tout soit pesa ba vie na bango peut-être na conseil mo na pesa ki et arrivé la nga msusu eza WhatsApp na comme siko koma ba allo na ba pele manquer sur toi na pour ba comprendre que non na za sikoni siko na kuti ba pele belé comme na zongi boye na saki émission te mais ba pele belé boye ya batalibanda boye surtout bato à Londres mingi ndé la koti ba pele na bango right bon le quoi ça que émission te c'est que là le ko moko boye c'est passé nga yeba ite et c'est passé nga na yeba kité ngabi peut-être que na niveau chaîne OK na me ko benga miga na benga miga boye appel ya mwasi mo apoto ako ekoti na bi bon na yambaye peut-être ko informer nga ne leki alors merci Caroline na ko luko depuis na butu problème ni Caroline biso to linga ko makasi bazo fingo makasi na minute na chaîne na yo bazo fingo makasi na minute yo en tout cas pardon kokota la polémique à Silate kokota la polémique ya dina na te mais makambo Silate franchement le connais Silate abi maman et Silate na minute yo bayamba ki Farol Bitodi na chaîne na yo bazo finga Farol te bazo finga pe bato bayami bango bazo finga Silate bazo finga dina na te bazo finga nde yo mo mukolo chaîne ngai maman nanga yo ndo apprendre nga Nathalie te mission ngote na yebite donc émission soko tali ko finga mais émission na taki émission ko lamba ba nga batala ngo bongo te c'est ça ba nga batina ba commentaire bongo te pourquoi bozulu kaka côté mabe Nathalie moni émission za nous ça parti pour émission na mutako ya pas ndolo belane likamo mabenga na salaki même si elle est kana chaîne nga ouais yo sala ma chaîne ebelete na ina senga la batte bele ba comprendre les émissions na yo mais moi le loko yo bo permettre nga bo longola ngo pété loko za 100% vérité na ko se défendre na chaîne parce que ça ba abonné misusu o baza na chaîne nga te baza awa OK bo comprendre que et loko yo chaîne ezaka te faut ça biloko zo sepelisa yo on comprendre chaîne eza muto ça libre ndeti sans parti pris wana émission na et ki ko lobana mabenanga na permettre en pourquoi parce que batebe bazo la limité pour solana ote alors le kana chaîne était pas le baboué pour solana ote alors le kana chaîne était pas le baboué yanga na sali émission wana pour na parce que na moni émission na poza bien il faut ça la na sans commentaire kaka lelo oyo e ba benga bona so so mama na supprimer déjà commentaire ya émission wana muto za libre ya ko s'exprimer ba finga ki soki Farol Bitodi ngapu na yebite makama mwana ye aluki place ni ko leka pas ça l'émission à part chaîne na ye amoni que no il faut les kana chaîne nga parce que ça chaîne oyo ba émission mingi eta la maka ba bongo ba muto za libre ya à se défendre nini wala surtout ba komi ko finga nga par rapport ya quoi parce que je fais quoi n'eba qui même pas qui bâtir émission wana n'eba qui même pas
alors na bongo tango musuku ta benga bi Caroline ba to ko tindela biso ko to ba extrait ya émission ngona groupe moko to se désabonner na chaîne na yo soki mutu ana sala ngo ke Caroline asali mabe soki musu za 5 yo balongwe nzamba ko ba ko tinda musu 10 yo ko ba landi émission wana ba mo ke no chaîne oyo ya chaîne moko eza parti puté ba koti c'est niet soki ba artiste yo so ba comprendre o ngana expliquer to kene musika bato ba sala likopa pa ba yina yo pa sala mabe ba yo sala échec po o mata ici la biso na mito comme na level moko yo peut-être bato ba nyoki ba chuter mais amati su dina na comme na level moko oyo se ki momata comme na level 1 mais bato ba remonter nani bato ba luka ki ba humilier donc c'est ça. Merci beaucoup, c'est Madame Caroline, vous sentir que après c'est mon amour, je peux dire namawa. Azu pena temps ebele souye pena vraiment mais ngala oza pena kota ba fan sibira ngo pena oui parce que yo nous a patron ya chaîne wana c'est ça on a sibir s'il y a quelque chose à dire comme message ba bi so ba pesa on a est uyate to ba yaka mbamo et pas na yo vraiment na CPP na ba on surtout ba kata epongi na bango ba pona ba benga nga mama quand to lingaka yo oza femme mariée ba ta otu baza ba ko luka fota papa ba kiko bamba ba ko sani peu importe ba osala papa bika bala artiste ayebi oyo ya bala on a surtout ba ko afficher donc Caroline déjà ayeba kake asa artiste peu importe un jour il y aura un moment mutu moko ko linganga te à moi comme comme c'est comment PC kanda à ko s'afficher à ko sala n'importe quoi le quoi naza artiste ne ko en vouloir yete pas ezana bato pe ba ko kilanga mawa e musu banda ko yinanga ka musu ndenge ya yinanga wana donc c'est ça ainsi va la vie. Nous parlons de YouTube. Si nous parlons de YouTube, nous voyons directement Caroline Ikwa Télévision. On ne peut pas passer sans relever la Caroline Ikwa Télévision. Oui. Les lots Oza parmi bato oyo ba dirigé bazaba éducatrice ya masse autour de ba mutu so ayeba ki information te na nzela ya Caroline. A ce fait le lot soki otala bino moko ba patron et bino moko boza bato bo ba responsable. Na ba titre na biso, na ba miniature na biso. Bon moi était que parce que bino ba patron bo milukela ke ba fan na bino ba no komela bino o e bo mériter te na ba temps. Star mérite ka le côté. Dieu merci. Comment ma question na do peso ba réponse ata ba tu ba outi que le banine. Évoluons changer. C'est pourquoi je l'ai dit pourquoi? Ça. Pourquoi? Parce que aza star. Ba ko tia ba ko zelongia fleur na nga maya o te ba tia na miniature na nga. Ba yebiete, aza star te. Donc côté ba titre, côté ba miniature, ba comprendre ba star. Ba ça ba star aza star. Mam papa na nga. Ba ko moi na miniature, so na zio Yolande Dona. Aza na question privée na ya Caroline. Ce qui n'a joué les loyo, na tie kao il faut alambe biso dongo ata dongo ana lambe ngolo kwa na mutalamba ngote yaya. Mutorta la ngo azati. Mutu soko le kanika na ko zata moi 10 commentaires moko boye, e musuna 1 kana nga moko boye. Mutorta la ngote. Eza bango moko batu bazo luka ke, ba miniature ezala bongo, ba titre ezala bongo. Po mutu mususu mona botelemi ba titre lokuta. O côté kuna parce que titre na ya tiraki pourquoi lukita titre na lokuta. Batieli yo ke mutu balambi dongo bien. Alambi mizo batia mwamba. Est-ce que otaliango? Otalité. Comment qu'est-ce qu'il y a dans commentaire? Parce que eloko yo zo luka na YouTube yango wana. Pona message eleka. Yango wana batieli ko titre wana pona obenda message wana. Mais pour les stars en tout cas, je vous en prie, vous êtes des stars. Arrêtons ya ko luka ke mutu a tianga na titre te a salanga boete to eza bongo to za ba star ba kolobela yo toujours ba kolobela toujours madame Caro na yebi ke yo ba vérité tant obi ko star ba kolobela yo le lo madame Caro hôtel la biso bo une autorisation eza pe obligé te to proposer autant la biso ka 5 groupes et 5 sites o ya YouTube yo pena minto so fona bité na ba théâtre na ba cinéma to sala ba chaîne on de bete santi ba chaîne nyoso ya yo bi pona ko kota ko tourner film ko kota ngona chaîne biso te ba tuté e beta mutu mususu ko sa film ne ya kitoko akoti na chaîne na ye loko azana ba abonné belete c'est ça M so sali 1K mais mutu so te pa film na mutu nango na makolo ezate mais na journée moko abeti 20000 K siko yebisanga na beta na maboko panga na olanda nde histoire na beta pa batu batali siko tozo encourager ba vie tout encourager musala tenga na poser question ya visibilité on a vu boyer mutu musanga na parce que par rapport ya musala visibilité dans un clé d'œil pas comme visibilité
Vous comprenez? Par rapport à Moussa, parce que ceux qui ont félicité Moutoutel, il y a qui ont félicité Moussa n'a été. Mais ça, Moutou, c'est qui Moussa l'a connu. Azali dans un cas na hôtel à Boé. Le lot va mis combien 30 personnes. Et comme moi 1030 personnes batali. Après un mois, 2 cas. Mais Moutou dans une semaine, avec déjà plus de 50 000 vies. Mais on tali ba histoire. Moutou dans la vie belete histoire qui to comme ba talati. Vous comprenez? Moi est-ce qu'on attend à 5 groupes oyo, 5 nini oyo ba sala msala bien na mito na YouTube. Parce que Moutou ne soit ça msane kitoko. Mais la question kaka ya ba vie ya ba fan. Donc ba fan bazoyoka yo ozala ka fan ya Moutoutel ça il ba partage. Pour na batala pe film na ye akoma le meilleure chaîne. Yo pe Moutou ngaka Moutoutel à côté si film ça il ba partage parce que bato ba comme ça ba vie et ça le bien ba film et ça bino ba fan na biso. Donc c'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, sagesse et intelligence, tout le monde qui est en Mboka. Azaki maman, on s'attend que Alex Pena que a maman a bon bomba pour aboyer qui n'a pas na okena biso boyer, aboyer pena okena biso ndeto za. Au moins l'homme a bêté biso na debia wa. Ba te bele ba c'est la cara lo baboy, mais akena biso kana ba parabole. Merci beaucoup Madame Caroline, la sagesse wana. To senti peut bi que to comme na suka ya numéro à lelo, eza émission liboso to yambo na 100% vérité mais ça dernière émission té. Ce qui Madame Caroline a fait son message moko na passage na ye to ko retenir ni comme message na cinéma congolaise ou na chaîne ya Madame Caroline. On peut prendre tout au Madame Caroline ça moi synthèse après son message mon passage là. Bon, merci beaucoup pour la passage na la place na kati ya chaîne na bino. Na ba mingi pour na chaîne nga parce que naza la genre ya batu oyo balande la chaîne nga o balinga ko finga te we ba ki mama karope aza même avi na bino na linga ko finga te émission mususu amona yo finga so botala pa chaîne nga bien bo mona que na longola ba mission so taper émission bo site atali 2-3 personnes ba benginga na mona émission sens na ngote bo longola ngo eza pona bino biso toza pona osam sala pona bino alors na kosenga confiance au pesanga bo continuer ko pesanga confiance wana bo tikala kozala jamais déçu de na zana na yebi posa na bino o boninga na chaîne nga na ko tikala ko tie le côté ya mabe o ko décevoir bino na kozala toujours au milieu du village Babylone musu bozo mona na chaîne wana eza que mutu musu alingi te to tsaka ka avis na ye OK ba avis ya ba artiste ezalaka toujours partagé si on monique émission et plaire yoté tant on monique non até o ya lobby aza libre muto so aza libre ya ko sa l'émission eza katé faut que on attendre simoko boué donc le la comprendre penza que ba abonné nanga ba faire comprendre nga que Caroline TV eza la tendance parce que ba betela nga maboko il y a pas longtemps awa que au sali bien au se ba élément de kona yo tel mais le lo kaka même ba to ba lobi ba se désabonner. Pourquoi? Parce que Moutoumora Aleki pour Azala qui n'est libre à parler. Alors, na osenga na bino, bozala na confiance à Caroline, bon on a beaucoup plus message ou ezala kata vidéo que ba commentaire. Commentaire musu mutoki kotia et ko ndi yo na erreur hôtel pe mission té mais on s'est basé ka la commentaire on bandi ko finga ça pour autant la commentaire, autant la émission intégralité à vidéo. Ming ba telle vidéo mais tout le monde peut même comme ma belle lobité mais ba commentaire tout ba finga ka na ba commentaire Dieu merci ba so ka ta même ya ko visionner image té pardon bande ko nga bo tala ka image tina suka o tirer les sonines so que ça ya mabe zala libre ya ko commentaire na yo mais ko finga wana eza mabe mais le quoi to za ba star le quoi to za ba bon bi nga to bi benga ba star hein le quoi ba to ba ta théâtre to bomona biso ba ndako na bino tango yo zo finga wana ozoluka o rabese Caroline o rabese dinana o rabese sila mais bango ezala mutu kandi o rabese sila wana yesu koyo bango balinga batoyo ba kitsa bango pa bango ba matsa bango oui eza batu su bongo amona ne Caroline normal amona ne sila normal mais jour ka bandi ko finga Caroline nde jusqu'à s'intéresser na Caroline donc boyo créer batu na ba fan boyo créer batu non seulement binemi mais boyo créer batu ba fan merci beaucoup tous à la au milieu du village biso ba fan na biso tous à la au milieu du village ceux qui mutu na yo azana faute pesa et faute ceux qui azana la raison pesa et raison mais à vie na yo oza libre pesa vie na yo chacun est libre merci beaucoup à mon daddy
Papa Guy Janon à Paris, on a moi c'est maman Patricia Louviki, pourquoi pas à mon vieux Freddy Akimbe, na moi c'est maman Kofa Akimbe na Kata Belgique. Voilà, merci beaucoup docteur Teddy Louviki. Et ça madame Caro, comme la soin de Toto Lobawa, ba dédicace na ba oyayo na numéro de contact, ba biki ah na s'appelle madame Caro. Il on a fait on dégapé pas madame Caro pour toi na bateau libanda au bateau sur bateau ba 2 janvier val MG na Kata Paris wana ba bi Brazzavillois oyayo sur pena ma casse na kati ya Congo pour comprendre que tous les deux Congolais d'ara toara bandeko. Merci na 2 janvier val MG na kati ya Paris. Merci à Deko Ibanda, pourquoi pas à Merle Congo na kati ya Paris wana pour comprendre ba te belé ba na France wana pour ba na mbadinga. Merci na Fallon Chirlène Elonga appel code camarade Patricia Castanet la française. OK, mot de la fin na ngana ba dédicace tanga na banana na mbali nanga papa Serge Kinzunga. Na PC ba mote place azali na bana nanga ba bisu alobi ko ba bala te obota ke nini obota makasi moi kisiko ba polémique yango bona na bio die merci te yo le makama ka ba polémique te na bota kasi ko na bota kate te na mina ana soka bota kana ta menopause bongo siko pourquoi pas ba o na ba bota te ngana mina ka maka o moni siko na bibo po ani makaro nana lo ba ki pardon Dieu merci pour finga yo ba commentaire. Merci ça te. Yo ko to banga ne ko finga matin. Dieu merci non le ba vioté. Alite la loba. Loba. Nambi nani Davina Davina bi Dieu na ba mi bale ngabi obota kabiya kamite mi satu. So te ko bi ke bana na résultat Davina te. Est-ce qu'on a boti 4 mais na comme de ko banga. Combien? 4. Na bana 4. Mais na comment ko banga parce que moi na suka pa il faut pas féliciter parce que moi na suka ah non 5 ans te moi na suka comme na 5 ans déjà vieux moi na suka azana 5 ans Abigail Kinzunga c'est que maman na 2 ans za dalek te na jero benga de mama bote nazaki mama bota na binsambe c'est bon na boti pe mingi mama papa na luka mbongo ya oboko la bana wana lelo oyo pe a gloire à Dieu parce que batu biso ba moni pe ake Caroline ozaki ko bota siko mo Abigail comme na âge ni 5 ans wow félicitations moi-même batu tu no ya maka na suka ba bota la bana bango nga bénédiction on bi dédicace te Dieu merci tika polémique yo lo bi dédicace ko il faut na banana nuna premier degré non ça va Dieu c'est que bona tika nanga te o tangi ba honyo sote na bi ba la carte oui batu baluke so ba polémique ba journaliste yabi na nga boka dédicace non banana nani na bani na papa na bana te na sepeli ka obotaka ma mingi andoki mama te boka donc bana nga na boki bana pesi ba mbote place baza na bosani te équipe na ngai mobimba na bana na président Caleb mon président na coupe Sinar na e place oyo ka ona sala musana na sali 10 ans na mabele oyo na bota kite na bala kite na bota ala bali awa ezala bato basimba ka pe mabele yango ero tumba donc bato basala ba chantier na bango bana poto boka otonga awa ngala vai kasina izina ba ciment makelele mobimba so oza besoin de ciment ya solo oya tambola na ba remorque bobenga ngana suka émission bokozwa ero tumba donc à kota yata ki pesa kendaka o ki kwiti o wata kenda ko teka donc j'étais baza ebele na pesi bango surtout ba mbote batu nyonso yo PD merci bandika en tout cas merci beaucoup parce que yo poza moko oyo asimbanga na liboko atombolanga na niveau ya YouTube donc merci beaucoup na Pierre na yo donc na ba Caroline iko télévision ezaka ndaku na yo donc na ebité mikolo so zo simba wapi en tout cas bon dimelanga que moi na mbale oyo aye awa bo mo botala ka tableau de bord bo mo na changement et puis na pesi merci na abonné na nga nyonso parce que na tonga na zaki pe chimie et puis eloko ngo boujaka ngana makambo boujaka tele ba YouTube donc elo na sepeli elo moko na zaki chimie na sepeli pas se désabonner na pardon avant on a ça nyonso te so sona na dame na bina ki na tableau de bord Natala na moni oyo eza etona ke babone babakisa mi lisusu babone babakisa mi lisusu merci na bato bopesinga sous confiance parce que na moni après ko finga après benjur na moni kutu après mission na tableau de bord susu échanger babone babakisa mi merci na on surtout tout maki libaku na émission autotiaki na Caroline iko télévision oyo ya ba Fallon Bitodi na 5 bino bolimbisanga
eza musala eza na équipe momo evandaka mpona etala eloko baki kotia eloko baki kotia te so omoni eloko totia na kaoni iko télévision c'est que eza na batu oyo bazozela mpe avi oyo biso totie wana peut-être avi wana eza de même te na yo quand vouloir kaoni iko télévision te eza na batu oyo basepeli na émission wana bamoni que non Caroline en tout cas émission l'équipe bien ne vous en faites pas tout le monde bien sûr et tout mais na moni que ça parti pris le quoi ça émission moko ya ba choc et ben nous allons vraiment ça commentaire dis-moi que va comprendre so tout le monde que va commenter comme ya ko finga to ba no bloquer ba commentaire alors que commentaire ko nimu te sala ka vive ya émission et ça la ka partage nya biso na bino to ba nini to lobby nini to sali et ça la bien mais na ko finga na bino ko sala ke to ba na ko suspendre ba commentaire na émission biso sans parti pris donc voilà merci beaucoup na ba l'agence pour Caroline iko télévision bon ça toujours branché scotché bon tikala ko zala dessus parce que ya ngana bino eza ya nzambi ya ngana bino eza na nzambi parce que ça ngese mo mikolo yo oyambi muto abala na pas normal muto famille ya mbongo muto ya botaka bana 4 nazali na 3 4 lobero ya nani merci à toi merci à mon réalisateur Christian Luka bitumba wana madame Caro nitali ba vérité bana 4 côté bitumba wana ozoke ko luka ya par expérience papa wa journaliste zala no naître please yo yebi mondo na kala naître o bona lobeli mutu nyonso madame Caro lobi ya malamu na mabe engagé kana bana 4 yote obala mwana émission ngope so omoni mama Caroline azloba ke loko moko sepeli siote mama Caroline asengo pardon ngasenga na pardon facilement peut-être que ça l'émission oyo eza la partie mususu na lobi mutu so a satana nyango teke musu ko ba mnonanga malheureusement biso ko katelo te bo katate na tele émission tinanga lié na tele ngo peti na suka so bo kati na location na chaîne mais to za chaîne. Merci beaucoup. Et la chaîne nini? Mais je sais pas, non, madame. Soki bokati kaka ba parce que nga la sengi ba abonné pardon. So bokati parti oyo. Ba ba ke nga pe na s'excuse kako. Nga senga na pardon facilement. Pardon libère. Merci à toi. Le pardon est la puissance est libérée. Merci à Kovodo. Ah, dans Nouska Nouska TV. Oh! Na linga pêche na makasi. Franchement Nouska TV et ça la décollage moko en tout cas. Et panza penza babi 5 na ba mupusi mutava mais yo ndika zo ko esa penza batu yemo ka ovanda en tout cas coup de chapeau heureusement na 5 personnes oboya ida otanga ba so ça bien merci beaucoup na bino nyonso bo s'abonner ebele bo partager émission bo aimer tous avez besoin de commentaires na bino ya malam ya mabe to ça na on déjà c'est qui est important chez nous pour partager l'émission, appel à nos considérations. Merci beaucoup, Madame Caroline. Je vous en prie. Vraiment, Tanayo et Bongi, tout ça vraiment dans le salon. Merci na confiance wana. Ozana Bisso, merci na Christian Ngoyi, oh le là dans prise de vie. Merci à mon réalisateur, pas comme les autres. Azar ma grand réalisateur, non senti comme beaucoup ça. Voilà montage, franchement Christian, coup de chapeau hein. Bon message pour na combo, on a dit que ya olobi ozamu ke même sans nous a ébélé. On se retrouve la prochaine numéro together.